Voilà, bonjour monde entier, bonjour partout dans le monde. C'est Balinga Letsakou ya la métisse noire kande tout le bakabo s'abonner massivement na Nushka TV bisika ozo pesa makambo ozo sepesa bana nyonso ya Londres. Ba mama tu ya Londres, loko ba mama bibishe masikini, mama bish masikini, masikini matumbola. Matumbola mama bish matumbola. Des autres pays sabino nyoto bigoni mnyampala na Londres vous êtes tellement belé pourquoi pas en France Belgique balinga émission elle tsakuya la métisse noire lelo peto tombo ki biso peto yena analyse loko comme ya ba analyse biso tout nyoto ça ko ba analyse to c'est la pe loko kuna binga ko to non c'est l'inteliboy oka ko to non c'est analyse c'est pour na musala tenga lo non ça analyse pour na musala ya ba chroniqueur ya ba chroniqueuse non ça la analyse pour na ba artiste comédien na moto ezo pela mikolo yo ba artiste comédien bango na bango elongwe ba artiste comédien na basi ya poto ekomi ba artiste comédien bango na bango non sala analyse pona musala ki chroniqueuse o ninga ezo kendele na banana ki chroniqueur ba chroniqueuse Fabrice Maestro je te sala pas satan alobaka ba chronifuat to asili ke ba tout basili kaka biso tout leka to sala ba émission to tombo kaka koma maestra kokolo ba boye koma ya kofinga ba fingaka ya kokumisa bakumisaka ya ko bloquer pe msutu ana yambeli susu te wana ya munoko po bayambaka basalaka to kondana maestro mais là on a tenu compte on dirait azana raison pourquoi musala oyo tant tozaka bana mikie tando otala même na écran ezaka ndenge eza lelo te tant wa biso ke chroniqueuse journaliste azapona ko koluka ba information oyo ya bien yo otalisa ba fan na ye kotalisa monde entier ba information ana za sûr pe na oyo azoleka nango ki eza bongo makala musala o internet pe tango ebandaka ezaka juste mutu pe zo kenda zo luka misa zo sala pe na reportage donc tant lo ba pe na émission zo lekana lelo oyo le bifa bukas maestro ba koni fuati ba tondi na internet ba tondi même na ba télé po ezaka internet te na ba télé nyonso tout musala oyo leza ndenge zaka liboso musala baby fois 1000 musala baby donc muta oluka so ba information ko yela batu ya solo ezate e komi muta yoka ki likambu boye alambi ona ndenge na ye atie po pesa ba vie abike poto wa kotala ye batu ba ko cliquer ba j'aime ko zala mbongo ko kota batu ba ko mosala musala pona mbongo ba ko mosala musala pona ko luka base musala e baby qu'est-ce qui se passe na no mikolo na ezo lekana na musala oyo mikolo mambo ezoleka na musala ezaka biso na biso nani avandela nani kuna analyse ezate ke ozwa vie privée ya mutu yo tia na analyse na yo donc vie privée pende ya mutu nenga vivre cause yo tia na kati ya analyse na yo on eza analyse te on ekomi sko injure moi presque ko mo finga ne mutana sko nde direct analyse opisa analyse à propos musala muto sala na kusala analyse pona Lionel musala nenga filmaka eza boye eza be basala ka boye te asali boye to comprendre au sala analyse pour un musicien salon avec beaucoup de respect vie privée na ina kati yeko sala ni na analyse na yo sala analyse ya musala musique ya betaki nzembo kota lobaki boye tout ba mayela na nyo surtout ba ele na biso bazaka nango ekenda pina musala ba mayele wana oto ande kotala ba TV tozana bana mikie tozana na ba uniforme tozolanda ekenda wapi bino analyse komi so ça l'analyse pour na faire egola ozi vie privée faire egola o tena analyse non les analystes ozi makambo bana faire egola o tie eza liso analyste o ça l'analyse pour na fali pupa ozi vie privée na ye ozi vie nana ketchup aza ni chanteuse ni danseuse na makambo mobile na ye azaka pour na soutenir mobile na ye de loin pour na ba clip même bon na qualité bozi bon mamie na kati après na suka on a celle qui analyse d'ontologie na ba tout en hôtel na TV bino tout bobo sana tout le monde a continué dans monde de polémique tout le monde a continué dans monde ya ko finga ba ya TV so monique na TV moyo finga ezate pokolo chaîne ko silika ba fongoli ba chaîne YouTube po ba luka moyo ko se défouler so muta fingie ayoka ki peme na bikete na leka na YouTube sikoyo ngapena sa droit de réponse po na TV ko sopa ngai po na TV ba ko longola ngai ko beba nango ya biso na kata monde o yalika munini na kaleza kiso basi mbali bazo beba na monde ya YouTube ezalaka des choses ba weleli mobali soit moko meli muninga mbongo mbelele koma bako beba na moko inutile mutameli muninga mbongo azate bo sala ka chaîne moko te
bo fréquentaka ba lie moko mena ba air moko te mbe omona rano ekomi kaka boye mutu alala muki kaka nofinga na intel alala muki kaka nafinga na nga mania alala muki nafinga na nga kien respect eza te bato wana bofingaka wana nde bozofingana kana il y a des gens oyo baza bamarie baza na mwasi na bana na ndako eya mpe na misu baza bafemme marie mbela kofingana na bino lesuka na mosala bokotaka ntina bavie privé na bango oyo mutu moko takoki koaccepte bokie plus loin bolongwe na vie privée na bango bokoti na bamama na bango oyo mosusu mama nazalaka ta journaliste te azalaka ta chroniqueuse te mbe bofinga mama bato ata kufa bobanga te ozwi micro no peda ofini epuis na suka okomi analyse tozonga na bato ebele mpe baza na kasi internet so bachroniqueuse bachronifuati ebele mpe baza awa batanga na bango mpe baklasse yango te balamuka mpe na ntongo basimba micro meleka nango mpe bien basala mpe mission mpe bato mpe baapresaka yango mbebele mpe bakende mpe ifa kwiti mpo eza so ifasiki te ifa kwiti bakende mpe baifa kwiti yango wana baya mpe na internet yango basala mosala mosusu bien te tema bango na badevoir na bate mpe bande kosala na bango yango te bazwaka mafinga na monoko bwa mosala osala eza ebele bamusicien baboyaka baémission te baboyaka nde mpona impolitesse nde ezalaka na biso bakoma boyaka impolitesse na biso na bafaux titre bakoma boyaka impolitesse na biso kibana mabe na biso bopusana pembe na leader juste so leader alingi yo te oluki kozala mukala leader esimbi te omoni ke non kota bina file esimbi te tika nakende nanu pembe nanu ya nakende na kota fere kuna mpe esimbi te nakende na kote ya nani o materazi kuna ekosimba bokoma luka bamisie babimi sika mpona koluka kocréer guerre entre bata sika na balene na bango bana miziki kala ça dépend de sens rendre bamusicien soki ya bamusicien bino jamais oza chroniqueuse oza chroniqueur okota na rendre bamusicien okesala nini mpo oloba nini obosana deontologie na oyo ozotanga na classe parce que tout le monde internet satanga mbe tobima bakizengi na baraisonnement na biso nde elakisaka ke bato po to batalake non oyo atanga na ye te oyo mpena illettré tout fait baza mpe bakizengi te basepelaka bayoka nde babuzubeleka na internet auti mosala auti bakayu ne stress eleki makasi abi te nalanda na ozobazuba ngami nazoloba est ce que bazoloba yebi yango na baoyo babala te bakoki kovanda na asa ndako te omona mutu iner ye wana kuna atie deya selfie abandi video yo kofinga omona eloko malongo eza te kofinga message opesa bino bakanaki ntele babeti ntele lobi boverifie eza bongo te eza nango bongo te na baoyo babala te biso ni otuka nzela moko na selfie au contraire nga na kama mwasi libala femme mariée wana mobali r wana 1h0 donc pour ça la vidéo bongo c'est-à-dire otika mobali na mbetu soit simisi caméra soit otike na mbetu yo bimi na place se concentrer pour na libala na yo okotala buzoba oyo ekoza ke bafingelo na mobali na kati wana bo se s'entendre nini ezala no nde nini no tango sali bongo après na suka lobi no ba démarrer pe na video bafingi na mobali na yo ezala ko kita to ko mata ne yo mo pino vano mo sentir ke ba matisi to ba kitisi yo ya kozala méchante si bosala makambo bon eza kozala motema mabe balider lelo botema ofingi bamusicien ka bango na mutu kino osala baintervite omona chroniqueuse aolobake nga kuna mpa wata nakotaka te nga kuna nakendaka te donc wana oza sur au milieu de village te bokomi bataché de presse ya musicien na makasi musicien kuta yeba na ye te ke letisa kuya moko azala déjà taché de presse na ngai mbe yo moko osala opassa deya communication déjà partout opassa deya information ke ndenge oza nazaka taché de presse ya intel attaché de presse au musani osalaka juste oyoka na intel atongaki yo te nayoka yebi na file kuta loba ya makambo mpo na yo yango wana nde mosala point d'interrogation mosala olema te ezobeba de temps en temps mpo na chaîne lokola moto na moto akomi na chaîne nde komi atoke na weso osumbi pon otie na kati ya youtube bango osala eza to raisonne kabe anafinga nana yango oyo intel ebele bofingaka na misu mpe bomona mpe bango te bamisi ebele mpe bofingaka na mosu mpe ozwa mpe occasion to osola ne bokendaka répétition ozwa image ekote esila toyebani nazola na inteli kutu jour nazalaki tiela biso video tota conversation ya bino mibale bon video musika sala capture ya musicien oyo solola na ye ti bokoma ya kobeba na bongo poste yango totala c'est vrai leader mutano komino bata poto bolinga bo comprendre ke biso na monde ya YouTube o ba chronique
chroniqueuse ba chroniqueuse lokuta neza makasi lokuta za makasi barando moko inutile olo vando raisonner musala kosala okoti na ba bêtise moko ezanga tina okoti na rankili moko ezanga tina ozo luka rando moko oyo ko apporter le eloko te oyo ko peso sans fait au contraire de so bomelo nde musala po comme na ba limite okota oké ba place et reste mamu tamta sala chaîne na parce que so yaka ki bozala ba chaîne na batu nde na ebité nde ebele bazwa ba konsulter na ba chaîne po na ebité que chef moko te chaîne moko lingaki azwa chroniqueur to chroniqueuse zo azala ba limite kenga na suka ka koto kuna na komaka te ezalaka te oneza esu musala te oneza esu musala te bokoko changer na idéologie te bokoko tika no ba makambo te boyoka des personnes basoni pou bo poster déjà bino otamo na ba caméra na ba poche intel kuna soni na intel pou déjà kota ki kala na ba caméra men nde bo edika bango sokuta na pona bino omona événement état de droit ye botiko yiba na pemisa no mwa muki na kana biso skona kota no na kana ya ba comédien non lingano baba no ba comédien non ba artiste comédien ba lingana kate na confirmer vraiment za solo ba artiste comédien baza mitema babe ko lekata ba journaliste baza ba ndoki ko lekata ba journaliste ba artiste comédien baza ba hypocrite ko lekata ba journaliste comment bokoza mitema bengo ya olingana ti nazo na kana ya fatuka yembe batiste comédien belé babala awa bafinga bango tozwa moko ta lekasa la droit de réponse peut-être ba misupe basalaka na ndenga ko bata matoye bate mais so ba moni trop c'est trop fatu ko embate mais alobi la tangi ba kombo batu te ati en général que basi a poto botika fatu ko emba bundana basa poto yemoko siku ye bino batu bovanda na ye awa bino bandeko na ye akwa bon ya ozwa micro tia caméra osala analyse pona fatuka yembe kokotela basa poto akwa bon ya kofinga fatuka yembe ole bosuka kaka wana te bozwi mutu bino boyebi te bobimisi na YouTube leki ya fatuka yembe azofinga basa poto awa azoloba na be sanité fatuka yembe innocente ayebi te mais bino le bo créer des petites sœurs mo bo ya yebi te aleka na finga ezaluka fatuka yembe mutatinde kileki na ye afingi basi ya poto ok ayeba telika momo kwa na te pona ni kimotema mabebongo ba vi na bino moko ba comédie le kaka ana kini soki basi ya poto ba manani ba betaka bino moko likolo combien $100 $50 donc mutavene na poto ebike pona ba vie ya artiste comédie ou bien so na tinde na ka Lionel $50 oteka disque to botino $50 ko paniquer nzo sala film ba pesa ko ta $100 te na sa panique ana basenga tyoka eloko moko vie privée mais yo kende tozwa na vie ya ba mama mutu ana kota vandaka po pesa mutu ana poto mais to pe bokuta na mutu ngo bolie bo meli bo seki na sima kintse kwa bino mo boza ba vie ba ndeko na bino oboza mo bojua na bango bo vanda boliaka bo melana bango bo ke koteka disque likola $100 $50 tango ingina ba finga bango vanda zo seko beti maboko zo siko tango ekomela kayo botika fatuka yembe yemoka bane makamne so zo disiter na basa poto ataki en général atangi ba kombote bino bo sala analyse botanga komene na problème nini théâtre na kaleza aka boete théâtre na kaleza ki to zo mona ba artiste comédien bazaki na ba respect moko yo zota idée te bato bando respecter wa makasi le respect sila po ki songi mata niveau ko le musala jalousie na théâtre makasi jalousie ya makasi okuna lika oya lekanga te pona nga fona leka bokoma tiko kinga na ba téléphone ba voiture ya soma ki marque ni ya nga fona soma marque kuna ko leka bo progresser ndeni ale lobi to boyoka ki intel akanyisi intel ale bato bo jijango kake ki mote ya maipo ni asali bongo mutu ba jouaka na même mutu wana ba jouaka na ye abosana ki oya sala ki au début abosani ki au début pe abebise pe réputation ya mutu moko boye abose pe ke mutu ana bazana mutima pe ezokaka ya abosani bozonga na ota sima pe botala musala pozonga sima koma mutu zonga sima tala sima o lo bala ngo faire gola ezake biso ne totala sima musala no ezalaka na sima et puis liboso ni ezoya tozo sela ngo ndenge nini ba artiste comédien mitema mabe makasi ba songi
basongi songi yango na lelo batatetre kana lelo différence eza makasi lo tete komona ko kweya po mona muta so ba ketch na tete fa pesa sima so moi mobile fa pesa sima po so ba ketch wa pambo oya 2005 ça fa pesa sima na e ateki yango itala ngo boye po mona mwana mwasi na théâtre a avancé na théâtre mata mwa ndambo fa bimala ba producteur ba sila na bango ba sila yango ebele bakomi ba lesbienne mama lokoso oponi mzela ki lesbienne tika la lesbienne tika baninga baza basi ba vivre papa so ozalaka pede tika baninga bazaka ba pede te ba vivre mbe omona ka mutana koma pede songi makasi pede na théâtre songi ba pede basela biso na ba TV oyo no tomona banada yeza nango juste eza pour na scène mbe ba pire mapena balata ba pantalon ba joua ba jo bango nde ba pede baza talebele na monde ba artiste comédien bazala talebele makambo o mibala poto kolinga basaki kolinga mibala poto ebanda nango kala ebanda lelo te kinduma lakini ebanda pe kala ebanda lelo te do yango eza te kutu ke injure eza nango injure te eza injure te soki basi apoto bazotomboka bazofinga mpona ba comédienne ya bazofinga mibali na bango so ba comédienne ba répondre bango te bofandi kimia so ba comédien ba répondre ba muninga sa droit de réponse kaka ye moko wana mutu botika ya sima micro abunda nango tina suka siko ye bino nini bo misa mutema mabe bo bangi pete boke plus loin boke simba na ba première dame tala niveau bo banga te na ba titre la bino bo soki ba première dame abatu bo tena kati wana to ba benga utina kinga kati una fatu mtasa la liste potala ma faisait yo mokoti aujourd'hui na rôle ni potalama to ya ndo sala 6e mso zaki mwana mukena ndako ta TV abso zaki jeune garçon beta no bali siko lelo ya ye nini to an état d'auto me bo banga te bo kota ba bêtise na bino ba insanité na bino bozi ba kombo ba première dame bo cliquer na carte pona nini bio so ba sel bondi ba keno te ba bengani fatu zéro au contraire ta de droit ba okangane bino et puis ba to basala mama ba kola makasi mikola makasi soko tuna ozana mwana moko te okaka 4 3 5 6 bakola makasi do baza ba yaya ona ba papa oyo bakoyo pese éducation à partir de YouTube awa na musala monde basala biso soko to exemple la musala na bango pe to pratiquer yango mais soko ne batata buzoba ba mama buzoba o baza ko tondisa YouTube na buzoba to kende pa to zonge pa banda Karim Mokonza voyage base na Congo sila nana ngo sela bino chroniqueur ni to chroniqueuse ni ndima beta mafimbu to basoda ba luxiki ne bano luxa Karine ya bino bozo ba actualité olobela azate nani azate bibel bakoma lokola basi biso be basi tozonga sima nana ngo olinga be esprit na Karine azaka ngo signer nyonso nanga ko signer ngo azate tellement bazate ba be espèce la lisusu te et comment mutavandi yo mona tout ma ko fa na analyse ngo loba makambo ba comprendre ma finga na kati pese information bien loba oseli analyse pourquoi ba chanson ezali faire ya na to misanze moné oh regarde moi boko c'est on peut analyse botali qualité clip à sali mobi pena non en tout cas cette fois-ci vraiment tout ça analyse pour na regarde moi et ça boy to bani na clip réalisateur tout c'est important aussi et ça c'est important bino mutu boluka ba analyse peut-être ba titre ezangaka ba si genre c'est la analyse ezala raté so bolongela ba comédie aussi to ba titre ba théâtre ba comédie ba jouaka bo c'est longo analyse pour souper rosé la kenon na kalezaka ke nzembu boye bimi ndeti regarde moi ya faire bimi boye au moins ba comédie ba zo ba tango sur scène et pourquoi zo sala maté ya ngwana pese important bino analyse ka ko tsa micro ko finga analyse na bino ezala kaka bino na bino ka ko finga pesa ka bino na bino boyela mibali te mbongo te muta travailler na chaîne na ye muta za côté na travail comme muta za code na ndenge na ye boyela babata mabanga na nzimite ponde ti muta mabanga nditi oboko ba ki owelela azate po ya wili musheni batu nyonso babwaka kae na batu babandi lobi na internet ba yebite ba yebika ki babenga code mboka moya wili musheni ba robwaka batu musupe ya misu makasi tete na maboko baki amona ita yeba ete akomela ete abwaki naye je crois pas musala ne mutebenda ka batu bo bandira ba misala na bino en tout cas pena moko na moko favana na ndako a raisonner no biata no musala no ndenge kendelaka video etikalaka lobi boza basa mabala borobota opoza mabala borobota bana olinga ta mona kayo mama mwa boye chaque boutu nyo tu baninga bazana poni balali
e bana baninga bazo gonfler yo vani omikitisi ngwa obandi bon lelo yo analyse bandi nazolobela intel ko finga bato c'est pas important. Après na suko ba que je suis intellectuel ya wapi il faut quit parce que est facile bato babebi ça bino na internet quand on uti kuna boye eza so facile te ko ba il faut quit et comment il faut quit parce que bino moyaka na quit na internet bato ota il facile quit ana kuna ba kuma ndo comprendre te ba tepe bo sala te wano suka la bino ka libanda baninga zolanda ku bino libanda bomeli masanga bino libanda bokoti malewa suko ba quit ba vertige wana ya baninga bazozwa na batepe bino bofuta ba mbongo po ba kole bino bobenga maloba na ifasik ba kucha nde boye na internet nde bokomike biso ba fille ifa quit ngala uta ifa quit eloko batu tout baleka awa balbaki bana ifasik ceux qui sur 100 bazaka ka 5 personnes basala msala bien peut-être toko raisonner bango le reste tout batika liwana ba 0 ba échec numéro 0 bo bebi c'est université batu mwana ifasik mwana ifasik yango meko c'est la batata annonce ka te amuki de miso ba comprendre ozolo bezati biso ni ota annonce mu kusel loka to ba kenzela selemba moto ko komi information bo pesa abatu eza lelo ko ma système émission lerti yambi pena invité ba pesio bo question bo tangi na no makambo bo mona ebele ba kozonga ndako miso ba no ya miso ba musicien ki d'ailleurs pe ebele ba miso ba musicien ki bo changer maman ba comédien tel ba journaliste c'était bien sûr maman ba journaliste peut-être ba comédien bien sûr mais bino na bino pourquoi ko bomana na place bozo ba information bo memela batu bo komi ko fingana bo fingana ba mama batu ba kufa na bango donc maman mission mo ka kufa na embe yo simi micro lo fingier parce que ça na éducation te yo bimano na nzete parce que ça mal éduqué famille koka yo te ce que qui mal éduqué wana olo bomba ota na poche na yo o memi yango lusu na TV ay likolo na ngolo bezo danger quel danger ben politesse musicien o peut-être na vie mona yo te yo na boza tenter yo solo mais o finga na mwasi na bana nae po yo bala te po yo bota te vie privée na yo ko sala ni na musala nae so bino bo nozo atan o sala ba musicien ba analyse na bino pona ko finga ngapi na nozo atan ko landela kaka bino mo le na analyse atangi ba kombo te donc mbala simono tanga ba kombo intellier o sala ki analyse pona mission bo finga ki ye ngasi ko pena na sala analyse no ya vie na yo po bino ezesuma ba analyse ko ba vie privée batu bo chongo na TV tango sa vie privée mutana na TV mutana lekio lolo tilobi ala la place bien monsieur la place so masuba MC libala noza una ndako zango ya chambre salwana bakintie quoi mais au finga muto akopisa moi mai ba merci beaucoup Clarisse Wechi balobi madame azase moko Clarisse Wechi la patronne ba grand merci begonia mnyampala Blanche mnyampala ba grand merci ba bi maman azase moko depuis Londres mkonza ba mama mama Bibishi Tumbula grand poète mère ba grand merci ya Nanouche Miss Motema Maradona Miss ba grand merci à Yemoko Renata Miss Motema Pavis Mboma. Tokutani à la prochaine. Bye.